Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Tranche de formation. Boyebi to koma rotier la bino donc ba image moko to commenter les bino po boyeba po ba biloko mususu ele kakambangu mbangu. Batu mususu balinga opesa ba information oya malamu te mboka na biso neti biso tozali na sima ya fachi beton présent na biso tokoki ko legisa eloko moko te ke oya malamu to partager na bino po boyeba parce que toyebi ke Clébois Original bazali ko tala ngo partout dans le monde. Lelo tozali ko lakisa bino boyebi après Dubaï après ba mboka misusu oyo ba congolais ba kangamaki. Boyebi que avec Félix Antoine Tshisekedi Congolais azongisi valeur naye Congolais a commis penza na valeur a ko kene sika moko boye likamezuye ayebi ke mboka naye erotika ete parce que mutu azali wana na mboka azali netiye lelo tozali ko lakisa bino donc ba Congolais oyo bakangamaki à l'étranger suite ya confinement oyo ya maladie oyo ya coronavirus lelo tozali ko lakisa bino ba Congolais oyo bakangamaki na Côte d'Ivoire bazongi na mboka na biso ba rapatrier bango na frais à l'état boyebi mutu moko soki ba rapatrier ekutaka combien zali cher mais botala président na biso alingi te ke congolais azala ba côté moko boye ba banda ko sekaye neti na l'air ya Kanambe na Brazzaville kana na pembeni po ba rapatrier soko ke na l'air ya Kanambe ba otuno yo nani atinda ke okene kuna kufa soko obanda kutu ndenge nini ko discuter mais tozali ko lakisa bino vraiment na ba image bomona ke vraiment président na biso azali mwana ya mboka neti biso parce que makambo azali ko sala yango penza pona ko aider bana ya mboka parce que bazali makila moko na yebotala retour ya ba congolais bazali ki bloqué na Côte d'Ivoire ndenge bayaki na aéroport et puis bayambi bango penza na ministre na maboko ya koyamba ndenge basepeli. Un ouf de soulagement pour ces Congolais bloqués en Côte d'Ivoire. C'est dans la soirée vers 21h30 qu'atterrit Air Côte d'Ivoire, ramenant 16 Congolais, tous émerveillés de fouler les sols de leurs ancêtres, la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers, sincèrement, de l'action que le gouvernement congolais a fait. Nous en sommes vraiment fiers et nous vous remercions. Représentant les gouvernements de la République, deux vice-ministres ont accueilli Sédine, fils du pays. Celui des Affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger, Raymond Tchediapataï. Le gouvernement a négocié à travers nos représentations diplomatiques et le ministère des Affaires étrangères pour réussir cette opération de rapatriement de ces Congolais avec Air Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la joie. Et vous voyez, ils sont très contents d'avoir regagné leur pays. Et celui de la santé, Albert Petit. Nous vivons tous cette pandémie. C'est ainsi que nous devons aussi protéger ceux qui sont restés ici par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur et également les protéger. Il y a des mesures sanitaires qui ont été prises et nous allons bien protéger nos frères qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire et nous allons les encadrer pendant une certaine période de 14 jours et après ils reprendront leur liberté auprès de leur famille. Dans les mêmes décors, les deux personnalités ont réceptionné 7 tonnes de kits sanitaires, un don des Qatar, octroyé à la République démocratique du Congo dans le but de rompre la chaîne des contagions. Ces dons est destiné à la population congolaise. Binomo botolanda bomona penza congolais comme na fierté ya kozloba kinga naza congolais amoni ki akangami esika moko. Donc bakotika yete présent kotika yete Congo ekotika yete bazungisi na mboka ne a bebisi ata un likuta te ata un sengite azungi na mboka na ye ya on peut bomoni siko congolais komi ko revendiquer ba droit na ye siko pe ba congolais mususu oyo bazali na Turquie siko biso tokozonga ndenge nini oyo pe ya Turquie bazali ko réclamer que bazong sa bon mais tellement ba congolais bazali éparpillés partout difficultés za na biso moni que ba congolais so to bimi na mboka to connaît ko se faire signaler te na ambassade l'état bazo luka bango. Ils sont congolais mais confinés en Turquie depuis le 16 mars 2020. 2 mois après, ces compatriotes, toutes catégories confondues, en manque.
presque de tout, se disent être en détresse et lancent un cri au gouvernement de la République. Nous n'en pouvons plus. Nous sollicitons à la ministre Maman Toumba de plaider pour notre cas, nous qui sommes en Turquie. Nous n'avons plus d'écho sur notre rapatriement, aucune suite, nous sommes confinés. À quand notre départ de Turquie? Jusqu'ici, aucune réaction de la part du gouvernement. Et on a un problème maintenant, nous faisons face au paiement des hôtels et tout. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui souffrent de roi, il y a des diabétiques parmi nous ici. Donc vraiment, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, aidez-nous vraiment. Regardez un peu notre cas. Il y a des gens qui étaient à Dubaï et ils ont été rapatriés et à des reprises, il y a les programmes de Vendée et de 15 des gens de la France. Et nous maintenant, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Nous sommes en difficulté et depuis que nous avons reçu quelques riz et saucisses de la part de notre ambassadeur, nous savons à quel saint s'est voué. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, s'investit depuis peu au rapatriement des Congolais retenus en dehors du pays à cause du coronavirus. La roue tourne et en attendant le tour de la Turquie, ses compatriotes doivent prendre leur mal en patience et se souder les coudes. Donc boye ba ke bozala rassurer Congolais nyoso to kangama libanda akozonga na mboka na frère l'État bomona pe ke ba misusu pe image na ezate météo la sabino na photo ba o bakangama na France ba zongaki pe na mboka na ba frère ya l'État et puis na Air France bomoni vraiment ezalaki te ka avion pamba donc Congo na biso Félix Antoine Tshisekedi a affrété avion Air France et zong sa bango na mboka donc vraiment bozomona ke to zongi esika na biso tozalaki grâce à présent na biso Fachi Beton azali mwana mboka donc restez connectés sur Cléboa parce que to komi na suka ya tranche d'information na biso donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour une nouvelle tranche d'information. Restez connectés sur Cléboa Original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Il faut que solo na mbunchu pena dikosi abu pia a silami to silani na ye biso to tikeli tranquille na mboka na biso to salima kamona biso nyo surtout to zanango besoin na président de la République na biso donc a rejoindre penza ma solo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Original.